Fabrice Ngando aza congolais de père et de mère na botami na ville ya Kinshasa ndenge na lobi de père et de mère na tangi kelasi école primaire na sala yango na complexe scolaire Mobateli oyo tobengaka Joël Lutin na ke école secondaire na sala yango na Bokele Ale na suki wana te na ke université na sali INBTP na yekoli mibeko na ULK na za siko kokoba pe kotanga na za deuxième licence na osala socio-économie na UCSM na ZAP expert en gestion et ressources humaines na salle de formation mususu. Donc pour dire que Fabrice Ngando a un produit pur ya Congo na yekoli na tongami na Congo na za mbuma ya mboka Congo et naza fier ya kozala yango. Au-delà de ça, naza mo Christ, un chrétien né de nouveau na communauté monene charismatique ya Mangembo. Bisika nazo sala nzambe pembeni ya moto monene l'évêque Espérance Bakadi o na servaka na ministère na ye. Donc Fabrice Ngando aza mwana Congo, mboma ya Congo pe mo Christ pene ya visionnaire moko monene ngai wana Fabrice Ngando. Choix na ngai par rapport à circonscription ya Funa eza nde na otoloba origine na ngai musisa na ngai eza na Funa na botami na Bandal, bisisa na ngai eza na Bandal, Kasavubu, Ngiri et autres. Et aussi parce que pour Nangai, Funa eza Jérusalem Nangai. Naza mon Christ en passant, naza pe mosala Nzambe. Alors Bible lobi to banano na Jérusalem. Alors lokola Funa eza source Nangai, racine Nangai, yango na opté na bananan ko postuler na circonscription ya Funa. Koloba Funa eza district monene oyo participa na histoire ya indépendance ya mboka na biso ebimisa bato minene pe bato mayele soki totali Kasavubu président Kasavubu oyo Kasavubu commune ya Kasavubu eza na Funa. Donc pona lelo oyo totali tomoni que moi makambo ekomi moi biloko ekomi kotumbisa tel que insécurité, insalubrité, apomi ya mai courant, encadrement ya jeunesse pour formation na bango ekoti mwa bilinga yango na milobi na kokanisa ete Funa eparticipa makasi na histoire ya indépendance eza na makambo oyo il faut tosala pour tozongisa lokumu wana makambo ezonga na molongo wana eza mpona Funa mpona mboka kokoma molobeli ya peuple c'est-à-dire député eza mosala ya kokende kuna mpona kokela mibeko kovote baloi oyo kozala mpona avantage pe bien intérêt ya population aussi kocontrôler gestion ya bato bazokamba la chose publique. Parce que Mouto a terminé ici, il faut travailler pour le bien et l'intérêt de la population. Donc, pour voter Mibeko et aussi pour contrôler, Baimboka, ou bako gérer, n'était ni bako pesa bango, le kola kitabo konti pour batamusa, makamusus. Voilà un peu mon projet, tout ça, ya Funa, ya kozongi sa makambo, moi mouke nanzela, puis pour Namboka, kopono Mibeko, pe kolandela baye bamando kamba na bisika bakotiama pour nous salama pour l'intérêt de la population na biso. En fait, Chonanga Liboso eza le président Fachi Félix Antoine Tshisekedi aza mwana mboka ndenge tozoloba de père et de mère.
ayebi mboka na biso aza mwana mabele aza ba projet ya malamu totali makanisi na ye na manda oti kosala tomoni ke volonté ezali ya kosala kotala coup de départ oyo apesaki na volonté ya manifester tomilobi te toya nsima na ye mpo toconsolider les acquis mpe mpo na continuité mais aussi ndenge nalobaki ngai naza mokristo naza chrétien naye kosoutenir président Faci parce que na considéré ye mpe comme étant un chrétien namoni ye tomona bakonzi ya mboka baleka mais mokonzi ya mboka oyo ya dedia mboka na maboko ya nzambe toyebi te bamisusu oyo lelo balingi bokonzi mpo bazwa yango bakomema biso na nzela nini bakomemela biso nzambe nini mais oyo ya ye namoni que c'est un chrétien et en tant que chrétien na bino bino je dois m'aligner voilà le bien fondé na ngai ya kosoutenir ye ya kozala na union sacrée parce que namoni bonne volonté eza soki topesi ye deuxième mandat je suis sûr que makambo etambola malamu parce que objectif eza mboka na biso ezonga na lokumu mpe na limpombo na yango oyo esengi bamama bapapa bayaya baleki bandeko basi mibale lelo na adresse bino message oyo ngai wa bino ndeko Fabrice Ngalou candidat député national na Funa la circonscription ya Funa numéro 478 numéro za moko oyo eza ya kobosana te soki tokoti to décortiquer 478 tokokende makambo parce que 4 laza c'est quoi après 4 jours 4 jours c'est un rebondissement revenir à la vie 7 est un chiffre à perfection et 8 est un nouveau commencement donc chiffre zolo bébélé 478 na sek na bino ngongi koki bozwa destin en main destin en mboka ya kopona utile ya kotia baye basengeli na bisika oyo esengeli po makambo ba besoin pour ça la population etambola malamu pe na population oyo ezopona lelo kalate et se retrouver na choix ya yango na lobi bosa la choix moko très utile ngai wa bino ndeko mo Kristo Bible lobi ceux qui ba juste ba komi ebele population peuple ba kozana kimia bo pesa ngai ba vona bino bo pona ngai pe botina ngai na parlement na kene ko sala bino musala ko bosa na te numéro za moko 478 chiffre yango na pour la députation nationale la circonscription ya Funa Zambazana bino